Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et pour ça que yala muki ezaki esengo makasi. Donc et pour ça que na komisika nzambe. Oyo deuxième message ko ngala zopesa. Mais vision on ngala moni na yebiso ke ezaki message oyo memingambo. Oyo memingambo oyo eza ya lelote ezakala. Tango ngana ye na koti siko ya contact na famille na ye po toyebise problème na zanango. Na yebiso ke na bandi ba contact ça fait 4 mois. Sikoyo 2 mois euti oleka na yambi ndeko na ye pesa biologique. Ozomona o balala kana ndako moko na ndeko ne mso amwasi ba yeti epa na ngana ndako. Na yebisi bango likambo nazo lingana kutana na mokozi tala likambo za boye tala likambo za na yebisi bakami balenza ba yebisinga sinon ta cause problème dans des ans. Et puis tant na yebisi bango lobité tu peux les ande mwana 3 jours le kola ke tango akendeki na Ethiopie. Ero dans action ki na Ethiopie. 3 jours oyo azo ya soki ayimba la moko bokutani to changer ba numéro. Lobi batindelinga mutu na bango moko na yambiye to changer ba numéro. Si les lots n'a eu résultat. À part hier, n'a eu mutu mususu kana milier na bango na yebisi eta batumisa. Ponga na bimbakate na zananda na bimbaka ngati na zakana ndako. Ndeko sala ke na yeko sosko ba précision mususu ya mabe ya ke bazo bete masasi. Pour moni déjà makambo bandi jusqu'à présent 4 mois mobimba. Poto sana toujours na 5e mois. Siko nazo samzambe likambo eko sila ndenge nzamba bandi ko lakisanga soko tiki okomona likambo eko salema oko regretter okoyebisa nani yo moko yebi ke soki mutu aza na vision ya kopesa aza na prophétie eza neti mutu aza na zemi ya robota azolinga botela wapi nazolinga na botela wapi ata Jésus oyebi ka botaki na place ya banyama donc place ya kobota ezaki te ezaki douleur d'enfantement esalemi mbala moko mutu aboti donc mutu soki aza na message ya kopesa ezalaka neti soki yo opesi te nzambe akondamne yo mpo yo opesi message te okoluka ndenge nini okopesa obien na nzela obandi kolobaloba neti mutu aliboma mpo nzambe atilizaka na bato aliboma mpona kopesa message. Donc au Congo okende pe atana weze tala boye donc ngala moni trop c'est trop et loko moko elinge salema ya mabe parce que na yaki kozwa ba précision ya mabe ya koboma mokozi ndene yeko sala ki ngai nazokende pona pesa message parce que eloko mibale o esalemi nazo sous problème ndenge wana na bato moko boye bien ngo ngoka mobimba eleka tie pa na bino nazwaki message pona koyebisa couple moko pastoral ke bazokufa nzamba zolekisa bazokufa mais ekreyaki ba problème ka ndenge ekreye boye bato balobi bamosusu bakondane nga bamosusu bapingi yo ndoza na nzambe yo ndoza olakisaka yo kopesa yo bimisaka makambo nzambe na nga nazobisa makambo nzambe na nga nde nazobisa makambo ezanga iti bao bazo préparer makambo ngoyo place bazali bakolenga mais ce qui est curieux information ya ke balingi basala coup d'état balingi basala bo ça circulait sur les réseaux sociaux mais toyoki agitation te parce que utie pas mosali na nzambe ezo en plaire mususu je ne sais pas yami balé et kenge pa bato a sécurité ça ne sert à rien akoluka ke tokanga mutu tocha ekuna bino nde bozala ekenge pour que mabe komate yami satu oyo alobi ezake bao basambelaka ezala ba frère en Christ ya frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala bato mususu basambelela ye pour que mabe yate. Donc je pense que c'est ça prophétie oyo pona bandeko baebite et yaka avant wana zalaki na Zimbabwe. Je pense nous avons diffusé ça oyo alandate ne peut qu'à recourir à ça donc to déplaçaki. Donc nazopesa bino d'abord merci na pesi honorable merci na bino nyonso en tout cas nzambe na pambola bino pona ta obino boye pona tosolola makambongo nayebi ke boyebi nga naza mosala nzambe epuis nga mpe na miyebi ke naza mosala nzambe et que mingi nzambe alakisaka nga makambo na problème oyo ezotala mokonzi na biso ya mboka ebandi lelo te eza eloko ebandi mwa kala ndenge namonaki mwa eloko nakobanda mwa moke koyebisa yo ke namonaki vision ebandaki namoni président et papa Tshisekedi père oyo asa atika biso nzamba pambola ye donc namona ye na bidon ya jaune oyebi bidon na biso mafuta sarto wana eza na mutu na ye na mutu wana ekangama na kati ya mutu awa eza na diamant eza na or et puis na nzoto mpe ya bidon wana eza na diamant eza na or et puis nzambe azoyebisanga ke bidon wana longola yango na mutu ya papa Tshisekedi na kolakisa mutu oyo kopesa bidon wana papa Tshisekedi akufaki nanu te nazwi bidon wana et puis eza vision ekei et par après tango ba problème ya komaponami ebandi na kati ya Congo eye kosala ke na ba prière nanga nzamba yebisinga sambela de façon que
makila ekotanga na kati ya Congo bolandaki bino nyonso ndenge tosambelaki tituti nzamba ekotinda biso na kati ya ngomba mpona kosambela etant on akena ngomba na kendeki na Zimbabwe mpona kokata etant on akomi na Zimbabwe na sambeli makasi nzamba zolakisanga makila ekotanga ezaki prévisible tout le monde bayeba kaki makila ezotanga parce que situation ezaki vraiment bien te na kati ya mboka mais loko nazaka na charge wana na kende kosambela mais na kosambela ça ce moment là nzambe ayekolakisa ngai arc-en-ciel alakisi ngai serpent géant ange azokita na épée mpona kokata pour neutraliser serpent wana alobi serpent wana nde muto abanda komela nyama banda komela makila ange akitia neutraliser ye arc-en-ciel ezobima mpona kolakisa ke makila ekotanga te natali arc-en-ciel napesi mpe message nzambe alobi ke makila ekotanga te loba yango avant publication nalobi yango nakanisi yo ozwaki yango botiaki yango avant publication tozomona olati drapeau nalati drapeau wana ezalaki ambassade ya Zimbabwe bakende kozwa na ambassade ya Zimbabwe avec président na badati bon nazaki nayebi pesa date te mais ezalaki na décembre je crois na décembre vers la fin na décembre peut-être ezalaki na les 4 secondes suka ya makambo na décembre nde nakendeki bonne année nasalaki kakuna banoeli nyonso kakuna na kati ya zamba donc on a fait qui bien année passée donc il y a ça que tant on a moni et le Congo na publié on a lobby bino mo publié ngo mais il y a ça que nzamba la kisinga que bidon on a pesa kiyo nazo l'accès ko moto yo ko pesa bidon na ko mona bidon wana bala kisinga lokola bato banda ko postuler nzambe abimiseli ngai président na biso oya siko pona na fongola ngote nazo fongola ngo po yoka abimiseli ngai elongi ya président alobi tala ye muto akozwa bokonzi okobonde la pona ye kamata bidon wana ya papa na ye pesa ye na kamati bidon na zwaki pa papa na ye na pesi ye na bidon oyo ndoko sala musala bidon wana za richesse donc bokonzi ye nda ye boye en tout cas ko za bokonzi moko a richesse nzamba ko pambola mboko oyo mais nzamba ko lakisanga siko yoke ba congolais nyonso Congo mobimba tokomi na bazemi batu nyonso na bazemi nzamba lobi bazemi ozomona ezali bénédiction batu bakobota batu bakopambolama wana eleki nde nzamba yebisinga ke okoyebisa ye mikribelo ko mibale na biloko mibale wana eloko ya liboso na eloko ya mibale okoyebisa ye wana eza makambo nzambe ayebisaki nga mpona koyebisa ye mpo nini okoyebisa ye biloko yango okoyebisa ye parce que soki azwi bokonzi après 2 ans donc dans 2 ans bakobete masasi bapréparer déjà babete masasi soki azwi bokonzi mais yo kolakisa biloko oyo mibale soki asaleli yango masasi wana ekoya te ekozwa mpe ye te oyo nyonso bakobongisa ekosala eloko te et ça c'est moment là ke nga na ye koyawa et ko sala ke na koya nde ye ko sala ke babimisi kombo na ye mais avant na yebisaki entourage na ngani oso tala makambo ngana ngoni baluru mwa bazali batutu bazali na batumsu ya poto batebele bazali badiba batebele na yebisi bango boyebisa ba proche nzamba la kisinga likambo ko salema vote ko lekabuye et puis passation de pouvoir et ko salema na ndenge moko na no salema te na Congo kaka makambo na yebisaki bango nde eye ko salema mais tango na ye ko ya awa na ye awa nzambe ayeko lakisa ngai susu likambo ya président Tshisekedi jour oyo bango bazo sala prestation de serment balakisi ngai na ye na kati ya chair na podium tango yazo sala prestation na yewana bazo bete masasi balakisi ngai batu moko bazo sala cérémonie batindele munduki po ebeta ya kufela na kati ya chair wana nde ko sala ke nzamba alakisi ngai neti lobi makambo ezo salema nzamba alakisi ngai lelo na bengi entourage na ye na yebisi bango bokeba lobi bakobeta président masasi na ya molimo wana za makambo molimo wana za makambo nzoto te ngaza makambo molimo to za makambo nzoto te nde ko sala ke entourage na bi bolala te bo sala tout bozoyer to bonde la pona ye sinon te lobi bakosala eloko atana pareil na téléphone na bonde la pona ye batu babandi ko benga ye na tie mutu mususu ko 2h du matin azela mutu aza proche na ye ayebisa ye mutu ngo yeko koma na 2h du matin ba ye ko sala ke na tongo na ye ko tinda batu mususu balobi to sololi na ye alobi ba ye ba bondeli pona ye balobi likambo ko sala mate ba bondeli ngabi bo ngana bondela na pareil et c'est comme ça que tango bango ba kei eloko ngo esalemi et tango eloko ngo esalemi donc ezaki liwa tango eloko ngo esalemi donc na bandi ko yebisa batu wana na yebisa ki bino nini batu ngo bazali awa mususu pe na voyage na yebisa ki bino nini ndeko sala ke bango balobi to yebisaki ye ya lobaki te to yebisa mais momoni siko eloko salemi siko na bandi ko sambela na ko sambela wana
et que ça avec na ba prière ya bato na bato bazaki sur place tout le monde va comme intercesseur na bato nsuba kimi et ça qui liwa parce que ceux qui mutu akwei na ndenge azalaki wana ezaka mingi liwa ou bien joueur ceux qui akwei na kati ya terrain asa na kati ya mouvement arrêt cardiaque esal makambala moko pa mutu akufi donc ezaki liwa eloko yango et que ça avec yala muki ezaki esengo makasi donc et que ça avec na komisika nzambe oyo deuxième message onga na zopesa mais vision onga na moni na yebiso ke ezaki message oyo memingambo oyo memingambo oyo eza ya lelo te eza kala ntango onga na ye na koti sikoyo en contact na famille na ye po toyebise problème na za nango na yebiso ke na bandi ba contact yango ça fait 4 mois sikoyo 2 mois euti oleka na yambi ndeko na ye peza biologique ozomona o balalaka na ndako moko na ndeko ne mso amwasi bayeti epa na nga na ndako na yebisi bango likambo nazolinga na kutana na mokonzi tala likambo za boye tala likambo za na yebisi bakami balenza bayebisinga sinon ta cause problème dans 2 ans et puis tant na yebisi bango balobi te tuko des andeng wana 3 jours oyo lokola ke tango akendeki na Éthiopie ero dans action ki na Éthiopie 3 jours oyo azo ya soki ayimba la moko bokutani to changer ba numéro lobi batindelinga mutu na bango moko na yambiye to changer ba numéro si lelo nazui résultat à part rien nazui pe mutu mususu kana milier na bango na yebisi eta batumisa ponga na bimaka te na zananda na bimaka na ngate na zaka na ndako nde ko sala ke na yeko sosko ba précision mususu ya mabe ya ke bazo bete masasi pour moni déjà makambo bandi jusqu'à présent 4 mois mobimba otozana tozoka na 5e mois siko nazo samzambe likambo eko sila ndenge nzamba bandi ko lakisanga soko tiki okomona likambo eko salema oko regretter okoyebisa nani yo moko yebi ke soki mutu azana na vision ya kopesa azana prophétie za net mutu azana zemi ya robota azolinga botela wapi nazolinga na botela wapi ata Jésus yebi ka bobota ke na place ya banyama donc place ya kobota ezakite ezaki douleur d'enfantement salemi mbala moko mutu aboti donc mutu soki azana message ya kopesa ezalaka neti soki yo pesi te nzamba condamner yo po yo pesi message te okoluka ndeni no kopesa ou bien nzela obandi ko loba neti mutu aliboma po nzamba utilisaka na bato aliboma pour kopesa message donc okoko okende pe atana weze tala boy donc ngala moni trop c'est trop et loko moko elinge salema ya mabe parce que na yaki kozwa ba précision ya mabe ya koboma mokonzi ndene yeko sala ki ngai nazokende pour na pesa message parce que eloko mibale o esalemi nazo sous problème ndenge wana na batu moko boye bi yango ngoka mobimba eleka tie pa na bino nazo ki message pour na koyebisa couple moko pastoral ke bazokufa nzamba zo lexa bazokufa mais ekreya ki ba problème ka ndenge créer boye batu balobi ba musuba condamner nga ba musuba pingi yo ndo sana zambe yo ndo zo lakiseke yo kopesa oyo bimisaka makambo nzambe na nga ndazo bisa makambo nzambe na nga nde nazo bisa makambo ezanga ite nzambe ndazo loba yo kabonjo alesa bimisa likambo wana ngape na bimisi ezande moko na ndeko na yo pende mo bisaka makambo donc ndeko sala ke na minute oyo bato balobaki trop ba musuba finginga na bimenga na sina bimisi likambo na bengi bango bayete 2-3 mois après na yene église na bimisi likambo na sokoli maboko na binga yo na lobby soki likambo esalemi nga na sina lobby mais auto zoloba bango nyoso mi bale ba kufa bato bafinga kinga ata mutu moko te ya koloba ke pardon papa to finga kiyo ata mutu moko te na bo basala ki ba émission basana kati ya mai osomana bambriema nde ko sala ke na minute wana na ye ko bimisa likambo ngo na kati église koluka esika kobota oyeba moko botika na église na église na ngati ona kobota wapi na kobota na weze oui moto na Nzambe ndenge zolo ba kobota ka na église na yo ngapi nga bakse mo iloko mukie ko kapena na makambo koloba wana na bible mokonza mboka nyos roi nyos tout azaka accompagné na prophète moko prophète wala azaka tout le temps kolanda mokonzi so mokonza nga sala boyi prophète te ozo sala za mabe ozo conseil pour roi boni yo oyebi nzela ya oyiya oyebi nzela kokende kuna pa président de la république azo yebi sekina président e place ko tambola zala na ekenge nzela ko tambola za olobi yango te yo yekaka awa l'église na donc osomona biso boye ndenge osomona nga boye normalement naza pe moko naza responsable naza pasteur soki nazolinga kokuta na président nakotinda nanu bato liboso koto sololi nde basali audience baluki audience nde naye kokende siko tokutana yango nde babanda kosala wana lokola esimbaki te ndongo nde naye kobotela na kati église donc nasali au moins 4 mois ya démarche de façon que tokutana na ye nde kosala ke naye na kati église mpo na nini naye na kati église eloko ya liboso mpo na bimisi makambo ngo mpo na ke bato oyo bazolinga basala likambo ngo mpo na moni déjà mabe okomona ka lelo nzamba azoloba dans 2 ans likambo esalemi lelo bongo soki na bimisi ko lelo nakoloba nini liboso ya bato na ye de façon mbi nakobimisa ngo devant église eloko ya liboso bato bazolinga basala makambo ngo bayeba déjà ka bayebi biso bazala troublé
Et le commis balé, sécurité à mon conseil, pas à l'alerter, pas à l'effeuiller. Bah, il y a déjà que, quand vous laissez, on a vu ça comme un campagne, n'enga bimisi boye, il faut toquer bas. Et le commis sato, biso batunyo sozo, to nakati ya Congo mobimba, to sambela pona ye, yangonde to sambela ki pe jou wana, makasi, to sambela ki makasi, pona ye de façon que, azwa bokonzi. Mais na yeko songa na sima, azwa araignée akufate, to sambela ki makasi. Et puis, et l'autre monsieur ezaki, na troublé, et puis ça na troublé, bango bakoyoka, ndenge boye, boya pona nini. Tant que tu troubles, on a hein? Tu es pour mon débêti. Ah, mon débêti, ouais, comme on dirait, ça bandi sous-souté, ça mène à une autre salle. Donc, dès que ça, est-ce que Bino Boye Koya, qu'on pose une question, yo, Bakuba, yembo, comme on besoin troublé, à partir d'un message, one. Naza Kunate, Nazo Linga, Nazonga, Nasima. Mais yo, c'est retrouvé à Naboït. Au bête loko, après, moi, je te tondit, Bapanzi Sango, Baye, Komi, non, Walesa, na Walesa. Yo Linga Abou. Bon, professeur, moi, j'ai appelé Cop. Ozomona que Jésus azaki muto ba trouble abando saka mamakamba to batondi soko sana esprit nzambe na kati na yo ko sila na ngote ba makambo ko zalaka o muto ala moki wale seye wan depuis nzambe ngora be yo moko ka te muto sana nzambe na yo posa na nzambe na yo muto sana nzambe na yo ndoko yo kaka le Dieu d'Abraham de Moïse ndenge nzamba sa na Abraham na Moïse na Eli na Élisée na Jacob ezandenga na ndenge muto sana nzambe na yo donc e ko sala ke tango ngana ya ke zaki ngate zaki esprit tinda kingana sa ndingwana tango mona kingana lobaki na lobike na minute oyo boye naza besoin na mbongo te naza pona bakende ko luka mbongo te na bandoki oloba pona batu mususu soki ba pasteur soki batu mususu oyo bakoza la baza ko intercaler d'une façon d'une autre soki batu mususu baza ko intercaler croyant que soki walesa bakutane bakopesa mbongo ngana saka na makambo mbongo te ngabi naza problème bakende ko mbongo te et puis lokola na pesi message boye na ko kende susu kuna te sili biso to kotika la ka ko sambela tozo bandaka ko sambela pona ko détruire et loko wana zali révéler za condamné par la prière yango nde église to sambela ki makasi bato ba leli bato ba sambeli osomona eye ko sala ke makambo ebimi ba trouble oyo bato oyo baza ba pasteur bato mususu amitema mabe bakatika mwa place wana na lobike tala place eza boye ngana ko kende te mokoza koya ko luka ngai ngana ko kende ngako kende susu kuna te naza pe besoin na mbongo te mama $100 ba $100 ale bakatika wana aza mutu ya parti boye aza boye azoninga aboma mokonzi tango yalo bakabo mutu akufaka soki yalo biboye okufa komona ka mokonzi akufi soki akufi eza problème na ye to zoka nde tala problème zotala Élisée azopesa message par roi ba syrien bazoya pona ko bundisa Israël Élisée azomona ba complot na bango bazosala ozomona et tango bango bazoya Élisée azomona déjà zo devansango ake ko yebisa roi bosala plan boye bato ba ko bimela boye wana ezali bato nzambe o nzamba tiaka pona ko contrôler ndé ko sala ke tango bato ngo ba ko kota na kati ya réunion ba découvrir que Élisée mutu azosala ba makambo wana ndé balobi ba kende ko maîtriser ba kanga Élisée nde bakendeki basali complot bakende ko kanga Élisée balobi soki to kanga Élisée bakoyeba lisusu te ngana yebaki ke na makambo na zoloba peut-être bato yo ngana zali na kati ya ko dévoiler ba secret na bango nde bako attaquer nga bakoloba ke muto yo lokola zo sala ba secret na biso zo bima to attaquer ye mais makambo zo changer na bato yo ngana bimeli seli makambo bango ba community nazo bundisa yi de peste nazo bundisa mokonzi nazo sala boye peut-être na pesi po akufa message na ngeza ka bien te nazo linga akufa pona nini na linga na kende pa na yete po ya na kende ko luka donc on tient en place na ngana kende kana zela nazo kende bo papa nani ka bundolesa na fandi na libanda nazo zela ngai ndengo zo mona ngaboye na ye pona ko yebiso ke ndenge zali ba serviteur de Dieu ya Congo to perdre valeur mutu na mutazana musala na ye mokonzi na biso baponi ye pona ayipa nzambe mais oya biso bokonzi eza na limite te ozomona baponi pona nzambe biso toza ba prophète atakala ba Samuel bazaki wana baza ko diriger baza ko orienter ndenge naza boye nazali wana naza na eloko nzambe oyo cela veut dire naza homme solution cela veut dire il faut nazala na valeur yango ndo ozomona ke nakala ba serviteur ba prophète ba bandako kende ko yebisa à un certain moment ba konzi ba bandaki pe ko consulter ba prophète ndongo somona kena minute oyo bakonzi babolongo kawa bamusu bazokene na nkamba oyebi na nkamba bazokene balongoli pe sapato bakoti kuna visible bato bazomona bato bakena Nigeria bakena ba avion bakekuta ba serviteur de Dieu ate sikana zaki na mboka wana sikana Zimbabwe ezana musala moko ya Nzambe zaka na Zamba bakonzi bakende kotala ye mais biso to perdre le Congo soki ngana lobi peut-être que ngana ko kende te mokonzi akoyepa nanga na lobi mabete pona yebi ke naza homme solution lokole ye mokonzi azali wana aza chrétien ayebi Nzambe
aza mutu ya nzambe nzambe yebi kaza nzambe mu nzambe mutu achie place wana monde mobimbe yebi akoloba message wana bolu kenanga sko kabundu alesa pona loba kinde ngwana po esa la teke ngana zo kene sus pona kologa $10 $20 na langage nanga ezali orgueillité eza orgueil spirituel. Orgueil spirituel pe ezalaka ya mutu azo komi sentir ayebi ke na za na nzambe bakolukanga yango nde na pesa ki message na kati ya batu. Donc pendant que soka na kati mo muke soko za motono soko tunanga na continuer mo muke zaba pambola. OK, moto na nzambe tango koloba makambo koloba wana. Pona nini tango fanda ki mosali obina ngai comme pasteur. Yepe magaza chef de l'état aza comme ondimi na yo. Makambo ebisaki bandimi na yo okoka pe koyebisa ye ndeko Félix na ye ko mona yo. Tala makambo na yeli. To mona tanga musée le père. Ezaka na maman moko bakindaka pa musée, ayebisaka musée. Musée tala boye na loti ndoto. Feti moko munene sami na Afrique centrale. Mais sami na kata Congo na monio ozaboye. Malgré to yebi osulaka mama wana. Asuka na prison ya makala. Mais alobaka to yebi oyaka. Boni yo pe kona koluka to yebisa ye. Yo so songa na sima. To sto leki étape 1. Étape 1 ezali ke na sala ki démarche 4 mois et simbité. Nde na yaki ko sala. Est-ce makambo sko lobi wana? Makambo bazoloba ya 2 ans wana. Eza ya solo to eza lukuta. Olobaki ya 2 ans. Ozo songa kana sima. Oui, to songa liboso no. Oui. Ya na pesi déjà message ke na ibandeli na fongoli déjà place 1. Te nzamba yebisa kinga ke na 2 ans soki alandi directive oyo ko pesa te ba ko bete message. Eza confirmer message. Eza confirmer ce message confirmé. Yango nde na yeko confirmer yango. De façon, mais tant que ce qu'on peut bandi ko sambela de façon que tout détruire le Congo. Pour essayer les sous-souter, tout le monde to sambela. Et ça te que et ko sale makaka, et ko sale makaka te. Le ko to bandi déjà ko sambela. Et ko sale les sous-souter, pour to sambela, tout le monde est alerté. Ndemo zawana ko linga te, le ko ngwa salema. Tozo sambela ko sale les sous-souter, tozo sambela. Et puis na biso que to ko sambela l'église na biso ezali, to ko bando sambela. Ba to pe bazo landa biso na monde mobimba, na poto partout dans le monde, ba commando sambela. Et le ko na ko sale mate. Musali na nzambe koluka kobota toye to boti na hôpital mwana bimi na défaut na mutu siko to salani koluka ki to bota toye mama aboti mwana siko abimi na défaut na mutu toko bongisa mwana de façon que mutu e bongati siko nini okoloba na peuple congolais o bayebi kabundu alesa ça va faire naye oyo ba ko retenir zamba pa molo fa na question nazo pesa tout le monde bosana kacha kolandanga zambe na pambola bino ezali évangéliste Claude Kabundu Alesa ou azali ministre de la défense na gouvernement Jésus-Christ. Donc nazo linga na sabino ke ndenge bozomona nga boyebi pe ndenge zamba sala kananga wana pona ko chite muke ko lobake nakutana kina mutu moko ndenge na lobaki papa moko bo honorable batoni mpingati basu na nzela zamba la kisinga ke papa oyo akosala paralysie akokufa nalandi papa wana na kati ya mutu ka kiti na yebise papa tala nzambe ndenge la kisinga azalaki mutu moko numéro 1 na yebite soki ezaki organisme na azalaki droit de l'homme azalaki na numéro 1 droit de l'homme na Congo et puis na yebise message mais lokola azalaki na mbongo amoni neti nazoluka mbongo na yebise nazoluka na mbongo te za message na pese 3 mois zamba pesa ki 3 mois mais eyeko sala ke tokutani na yete a banaliser ango ayepe tokutani te mais suite nango ayeko kweya asali paralysie akoti na kati hôpital sikoyo bakena na Afrique du Sud simbite baye na ye awa nde yeko sala ke na minute wana nde akeko akutani na ndeko moko papa sola oyi papa sola wazaka na pressing azali mbanda na ye na kati ya paralysie na kati ya hôpital liwa ayebise ke tokutana ke na kabundu ale sapesa nga prophétie tala likambo na boyaki yango ya lobite azaka moto bien te soki apesa prophétie ezaka bien te il faut kokende tala sikoyo ndenge okomi nde papa sola ayeko kutana nanga a supplier nga to kende nga na biti nga na okende susuté mais a insister makasi na yeko kende na bondeli pona papa wana mais malgré na bondela ka zaki na ko zaki na niveau moko bien te a telemi mamuka ya sengi bolimbisi na kati église mais ndeko na zo biso ka akufa ndenga sabo sana kati ya mabele akufa na zongi sekli susu ko mundu kambo yango ikasanji na mbushimai nga na sana Kinshasa wana téléphoner na mbushimai na lobi ke nzamba zo la kisanga ngo ikasanji wana bazo postuler siko yeko sala ke na yebisi yeke azoko ma gouverneur na mbushimai mais garçon bazo fanda na ye ngoyi Jeff garçon moko boy comme ngoyi Jeff nzamba zo la kisanga yenda za bras droit directeur ya campagne yango ikasanji mais na zo mona ye na makamwa kindumba na basi akokufa akoumela tena kati ya nani yango ngoyi akota na zela mabete ngoyi kasanji abima gouverneur ayambanga pe na ndako na ye abima gouverneur a remercier nga et ko sala ke garçon wana ayate après une année soki 3 mois sur 4 mois abandi kobela akena frisi de simbite garçon wana yeko yana Kinshasa wa moyen te
ayo kopesa nga montre ya munene nga bi ozo pesa nga montre na munene mais na retard ndenge ozawana okozo kufa na yo akufa pe to kunda ye. Dans un message à bien te. En 2003, na pesi message na Kasai. Dans le 2007, nzale kokota na kati ya mboko oyo 2007, exode ko sale mabato kende Lubumbashi Kinshasa. Nazo yebisa yo ke na pesi message bato bazolanda, bato balobi menzala. Biso tozana mbongo biloko nyonso tozana ngo. Bongo nzala ngo ko ya wapi? Et ko sale make 2007 makambongo ye na 2008 ti lelo exode salema bato ba na Kinshasa, bakena Lubumbashi, bato bandima, bato ba yebi nzambe na ngandinga zali. Nazo yebisa bato nyonso bazolanda nga. Beaucoup de la distraction te. Kabundu alesa azali prophète azamutu na Zambie. Naza orgueillé te. Mais pourquoi on a zaka sérieux na lobaka mingi te. Mais ceux qui na komika na chair na changer na mutu mususu. Et ça esprit nzambe mutu zo tindi kanga na sala makamonde na zo sala. Mutu na mutu azana lolenge na ye. Ba pasteur bazali wana na ba pasteur mikolo musu na zo yeba oto kuti na kati ya Kinshasa wa. Bazo ba mutu ngo uti na mboka. Est-ce que Jésus ayaki wa bota maki wa na mboka ti. Bongo David azaki wa na mboka ti. Jésus a maka mboka te. Jésus a Saint-Esprit azo pesa na kati ya mutu. Atoza na Kinshasa. Kinshasa c'est un grand village. Ata poto c'est un village ya munene. Biso to yebika ville moko eza lola. Amen. Ata bato baza na poto baza na village. Mais ceux qui obungisi Saint-Esprit muka yezate. Peut-être kindumba. Olobi ke to attaquer ye yo uti mbushima yo to na biso. Donc toza kuna te za ba polémique za makele la wenze. Donc tozo linga bato ba ko telema ba serviteur de Dieu o ba ko komi pesa pe poids tout ça de façon que ba chef de l'état ba konzi ba zolonga na mboka mususu ba zo yawa to bondeli pona bango ba lobi to yepa kabundale sa prophète azana kati ya Congo ba yoki mabamba zongi ndenge bazomona na Nigeria ndenge zo salma partout dans le monde. Donc tout to zongi sa bon Zambé wan pona ko zongi sa bon Zambé to éviter esprit ya Esaú ya ko vendre droit de naissance ya ko teka droit de naissance pona mbongo. Toko kozala wana te pona kolanda ba politicien na sima pona kolanda ba to ba élevé na dignité ko fanda kana salon na bango ba pesa biso mbongo to bungisi Mozambique to bungisa esprit ya Geazi ya kolanda kana sima pona ko mbongo ko bungisa Nzambe to garder to osala mbongo te mais garder Nzambe na so mona Élysée ba yeli na man mutu poko élevé na dignité aye pour aguerrir ye ayambie te alobi kendo miboka na mai 7 fois tango miboki ayena ba biloko apesa ya boyi biloko Geazi alandi mutu azana Nzambe ata soki alali na ndako ya mabele a garder bon Nzambe tozolinga to garder bon Nzambe bato bayoka ke Nzambe aza na Congo basala Nzambe po bazobanga Nzambe baza na Congo eza te kenga na zolanda président mpona kozwa quelque chose nalingi ye aza mokonzi na biso tozobondela mpona ye tolingi scandale esalema te parce que soki lelo oyo alali na se nana kokalme moko oyo bato bakoboma na scandale kozala tozolinga Nzambe asunga ye lokola bapese bidon wana ya jaune na otoloba lokola Nzambe alakisi bato baza na mabumu bavimba bato basepela tomona mpe loboko Nzambe mutu oyo azobanga Nzambe afanda mpe na kati ya mboka amen akende liboso tomona gloire na Nzambe yango tozoke na ndenge wana mpona ba distraction te bato bakati biloko na nga bakati biloko ya mike balobi tobundisa ye bajournaliste moko baya kosala na émission awa babengi bango na bapaster bamikolo mpo nini bino bokoki kosala émission bokoki kosala boye bozomona ke bokonzi échange biso tozolinga tose positionne bapositionne biso na bakonzi mpo na nini boke bosala to bozwa mbongo yango bodementir bozoyebisa bajournaliste badementir banani wana bapaster kaka moko tozoloba oyo eza soni makasi nga na ye na compétition te mosala Nzambe ezali complémentarité mutu na grâce na ye mutu na don na ye yango nde Nzambe apesi 5 ministères mutu na don na ye na ba grâce na ba ministère na ye mutu aza na ba don nyonso ezaka Jésus mutu aza 5 ministères nyonso eza Jésus abakisa na mususu biso tozosala comme cela veut dire tozosala en partie bolanda distraction te nazali awa na ko travailler monde mobimba bolandanga mutu asala ke boyina ngai te naza serviteur de Dieu nazo sala musala pona mboko yo nakobondelaka tango ngana kendeki na ngomba 2 semaines nazo ya mabele nani abimisaki ke ayaka sele kobima kimi ekozana kati ya mboka bayokaki mabe po révélation ebimaki bayokaki mabe oh tozuye bokate loko yo bobwaka bayina ye bakoyinanga mais Nzambo akotisanga na mitema batu bokobimisanga na mitema batu te Nzambo akotisanga na mitema batu bokobimisanga ite nazawa nazoda na mabele ndeko nezer Nzambe pambola yo na pambola pe frère ndemo lati bien na ndeko pe lati bien très bien na sepeli pour la charisme Nzambe pambola bino au nom de Jésus.
Merci bandeko ba comprendre déjà ambiance ya musala o isenga aboye. Yango tolobaka toujours na bandeko. Soki olingi aux informations zoango na source. Yo saki bino kenot na plateau tozana invité oyo aza ko présenter mais tel meza musala na ye. Oyo lelo aza sous bopanzi sangote mais aza awa attaque député national tellement élu ya Lukunga. Mazana qualité à défendre 26 provinces azala ki libanda mboka nde a préféré a participé comme invité tango totuna mwana mboka prophète Kabundu Alesa Mutuna yango na kotuna mwana mboka Eliezer Tambo député national komona musali na Nzambe koloba avec sérieux komona ndenga zotoka boye esali ndenge. Bon, merci beaucoup Fofana Pengena Didier Kiko. Tozalaki na déplacement ndenge bandeko nyonso bayebi tozaki na tournée na chef de l'État toye kozwa sango ya que pasteur Kabundu Alesa azali kolakela chef de l'État liwa tolobi tozaka batu ya kozela boite d'abord oyo eza Lukunga bisika bavota biso tolobi tozoluka pasteur Kabundu Alesa toyeba réellement parce que il ne faut pas que batu bakomisa mutu esika moko et je l'ai dit mosali na Nzambe a qualité de transmettre au Nzamba ayebisi ye. Il ne faut pas que baluka ke babandi ko bongisa ko conduire ye omoni il faut le baboy. Je venais de discuter d'ailleurs avec quelqu'un quant à ce. Maintenant tangu bazo pesa message na mosali na Nzambe il a droit de transmettre le message à qui de droit faute de quoi il y a qu'à porter responsabilité. Et le quoi ça la kiangwa. Mais biso to linga to comprendre que pona nini akenda kité. Yemo kwa uchi ko expliquer yango to yaki. Ce n'est pas que akenda kité. Alukaki banzela ya kokomisa message nzela ngonde memakiete. Comme il voit que maintenant ces alikoya alukata ndenge moko boyi asal. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? D'abord, il faut batouba éviter convenimer situation ya pamba. Ya liboso j'ai entendu batouba lobi soki ezala kabila zala ki wana balinga bakanga heureusement kabila zape wana li soutien. Bikanga kanga pe et Cécile. Wana ezala liboso. Ya mibale ya linyiko la kisanini. Il faut que je rappelle ici tata oyo basi bakanga batu batinda batu ke babete masasi babomaye. Je me demande soki na église mieux vaut batikela encore ba politicien. Mais ceux qui dans l'église, comme il m'a disparaître, il a bien dit lui-même, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire, à l'objet que le ministère est à 5, Mutuna Mutu, Azana Oyaye, pour se compléter. Mais qu'est-ce qui fait que le pasteur est comme ennemi à pasteur Moussous? Au lieu que ceux qui oyo, il y a une prophétie, il y a une évangélisation, il y a un apostolat, ainsi de suite. Je pense que c'est ça. Il y a qui pasteur en tant que d'abord élu, deuxièmement makambo ya nzela il ne fallait pas que to kayango na yaki na équipe nanga pour que ba congolais bisika nyonso ba ali bayeba nini Kabundu Alesa lobaki. Est-ce que toko souhaiter parce que j'ai aimé les trois choses au alobi. Ya liboso ba o bazo préparer makambo place bazali ba kolenga. Mais ce qui est curieux information ya ke balingi basala coup d'état balingi basala bo ça circulait sur les réseaux sociaux mais to yoki agitation té parce que outie pas mosali na Nzambe ezo en plaire mususu je ne sais pas yami balé et kenge pas bato à sécurité ça ne sert à rien ko luka ke to kanga mutu to cha ekuna bino ndeboza la ekenge pour que mabeko maté yami satu oyo alobi ezake bao basambelaka ezala ba frère en Christ ya frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala batu mususu basambelela ye pour que mabeyate. Donc je pense que c'est ça prophétie oyo pona bandeko ba ebité et yaka avant wana zalaki na Zimbabwe je pense nous avons diffusé ça oyo alandate ne peut qu'à recourir à ça. Donc to déplaçaki eza pona yango pona kotalisa batu que nini yango et le cas qu'est-ce que pasteur Kabundu Alesa lobi que Félix aza rien. Non, il a dit tout simplement que si je les cherche, ce n'est pas parce que j'ai besoin, il y a Kozambongo et Panaye, et il y a commis sa message en Zambé et Panaye. Je pense que ce n'est pas de l'orgueil. Parce que le pasteur est belé, Bamoni pasteur, Bamoni mendiant, Bamoni pasteur, Bamoni Moutoabi Senga Senga, Bapel des fonds, il y a
Oui, et Bandaganaba, je mets. Bandaganaba 100 000 les autres qui t'a ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ça. Oui, honorable. On a tout honorable. Namboka le quoi Nigeria. Ya honorable. Moi question moka muke. Namboka le quoi Nigeria. Moto na Nzambe moko. Ayebisa mukambe munene ya politique mboka wana. Soko makambo lobby na peso 48 heures. Ceux qui ont sengi pardon te mabele oyo komela yo. Mabele mela na Nigeria wana. Be église ezalaka. Mais boni boy na Congo na biso. Ba pasteur, ba politicien la melaka bango. Mais kuna ba politicien de sens contraire. Non, ce n'est pas le sens contraire. Il faut y loco. On dit que on saura qu'il vient de Dieu si ce qu'il prédit s'accomplit. Mais awa kobanga ya mwa muke ya batwezani. Il a dit ici, tant Mosali Nanzamba Zolo avant, ce n'est pas que Kabunduale Saza prophète de malheur. Mais Bazola Kisaye Loko et Sengeli Kosale la Eloko Ana Pona ko contourner yango. Il a bien dit que ce qui est révélé est condamné. C'est ce qu'il a dit. Namboka Oyo, Kabunduale a fait sa prophétie sur les couples Hollande. Batretaye Bandoki Aw. L'essentiel est-ce que ça y est raison ou bien il faut bosale la Oyo Akosenga Bino, yete mto Akosenga. Nzamba Akosenga Bino Bosala pour que Mabeyate. Je pense que quelque part là, c'est ce qu'il fallait comprendre. Mais ce que je sais, domaine na domaine ezana batu bazali. Mais bao bazocha sérieux na domaine na bango, okomona ka ba misuso bazocha sérieux te bazo bundisa bango. On a compris na gâté. Donc, c'est comme ça que nous avons ce qu'il a dit. S'il y avait des pasteurs sérieux, ils pouvaient soutenir, bah décréter même bah prier, bah genre de prière, bah ça mêler, ça passe. Je pense que c'est ça. Mwana mboka Eliezer Koyokayo, ozape moko utiki maambetali ko panza sango. Mais comment on a besoin d'informations, mais baké ba traiter en peu le lengue sengilité. Nini ori koloba pe na le lengue ya makamba ndendo. Pona moni koya na awa opesi pena ba pandisa mbote. Moni ndenge za bo webi pona ni na pesi ba journaliste mbote avant avant. Ngai na tiki ki journaliste te. Ngai ndenge na za bo. Bazo welela na ngande micro. Parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre Moussala qui est député et qui est journaliste. Exacté, c'est l'article 108 de la Constitution. Exacté. Yango bande konanga nana basina mibali bavandia. Ngana leki bangote. Jamais. Ndenge baza na baza ba journaliste lokolanga. Alors, naye namoni bango ndeko to mona na kité to pesa ni moto parce que zana bato bazo mona ki danger ya ki député ngana zo mona ngote. To ya ki l'essentiel les anines la vérification de l'information. Ndenge bato baza agité na ville. To lobby bino ata crash salemi anandini bozo zela TV5 elo mais kabundi wale sazaka ka wana bon marché to sala nini to lukayeti alors yemoko alobi batu bayoki je pense que bao basala ki intox place ba vandi ba monike e bukani donc je pense que c'est ça. Merci bandeko ezalaka ndeboye biso to komi wapi to salema pona kozwa information pe ko klakisa ndenge sengeli mais loko na sepeli na prophète Kabundi wale sa apesi ba témoignage et belé pe azotanga pe ba kombo azolimbolango biso to komi wapi to sali ya biso kaka musala mais tolobaka eloko moko pour la musamoto na pongi il faut tala ndenge nini pe alalaki ya biso to sali musala. Merci na prophète nengo ya biso. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.